Mais ce que ça le mélange à sur la mokote to beti moko. Oh là là. Monsieur c'est on a moni balé moko ya on a surprise là pour na kati donc ya makasi quoi. Oyo ba papa ba botinga na musique ba mama yeti pembeni aboya akitembeni. Pona na jumo pembeni oyo ngana akite. Asko nga beti encore. Mais ba tempo ya mikolo yo ba afrobeat, il faut reconnaître que ba jeune na biso ya lelo mikolo yo ba Inosbi voire même ba Fali ba Gaz Mawete ba za mo ebele ba kela mo mai mo ba couleur mo ba mo benga afrobeat. Est-ce que bango ba beti vraiment beaucoup parce que ya mwani alaki section où il y a là qui saccadé soukous babila tient afrobeat ba qui c'est moi vitesse afrobeat ya li ba ko buka vitesse pe ba ko baksa vitesse nzembo ba na mbala moko na pression neti ya na refrain couplet et refrain pardon au monde donc oui du manière donc ce que je dis afrobeat tu tiens on a sous mal ba no tiens le kolo ya mane et ça bilo beta ka oui na lingi yo oh oui oui za yenga na lili chembere pamoli oui za na lingi yo hello tout ça quand surtout que tika mwana pepe kaleo sala bilokora ya wana sozo afrobeat to tshona se le ibandi mbala moko ya ba diminutif na kati na mweza na ba ya sukusa na kati kuna na kati rythme échanger mo ke ba afro beat o biso ba no beta to ba no beta ya mindele ya ba africaine afro beat donc ya mélange ya loko moko na ba sukusa na ba musique na biso ya mélange na kati ya afro beat. Et là, j'ai dit vraiment bravo. Mais qu'est-ce qui empêche bah bébé nanga ya Top Africa oui vinga za entouré toujours na maman bah on pense maman là j'ai mis bah la main de Dieu sera jamais de Dieu Fossi na Mantala bah Mireille Mankenda bah za mo belé bah Eveline Chari bah moi ça poli bah on se battu bah encadra nga bah Magilov bah Jean Emma Konga na bo salate wana ba ser nanga o bazala nanga bah bébé ya Top Africa balobi tuna biso mutuna elo onye ezana la juna bamona pa ka obeta la Zambie ka obeta na Kenya est-ce que ça na mukanda to ça na mukanda te juna mumbafu big one icon les gens ba bébé ya Top Africa exact balimba yeba lelo exact question obi marate pona nini obeta ka bana te pona nini exact question donc exact question yo Migi Kalend mokonzi ba maman il est partout dans la question mais a doit faire réponse donc na beta libanda mingi et banda ouais c'est ça parce que suivi il y a presse les a été ok donc nga nazao na Angleterre na bimaka na kena beti na Autriche Slovénia na kena Paris na beti nazongi tamususu pona ko kozwa kotia mo ba pété tamusu na oza le seul musicien ou mibale oyo tobimaka mingi quoi oyo ya UK c'est ça donc zaka kobimisa makambo to kosala na presse en public désormais je dois révéler au public un secret. Il est là, l'artiste, c'est peut-être dire moi Kolobango. Je suis son manager. Hein? En tant que manager, en tant qu'homme de médias, cette fois-ci, visibilité, il y a Juna Mombafou, ils ont assuré. On peut savoir comment on dit robinet. Et lui, Molobani. Donc, dévoiler tes makambo yo ebito, c'est tout ça, déjà. Na yo comment on a robinet wa mai. Donc, désormais, Juna Mombafou. Visibilité na ici même na Hambourg na biso soki bo moni été bo bleme été bo bleme nga ngai bo bleme ba Verli Jogo bo bleme ba Gisler Poto président
pour yem tatiaka ba moyen to se déplacer to landa na Autriche yem ta ça c'est comme moyen problème Miki Kalen problème ba bébé ya Top Africa ba Solange mais de Dieu ba Hortense Maman Jemima ba Ichari ba Jeanne Makonga problème bango mbaloyo eza assuré Juna pour le respect à public va mettre nyoso ba Holanda biso na ka va mettre Pichu. Est-ce que tu connais ça vous Remo elo moké pour ba yeba Juna roye la biso kaka ba cri o yakala Voanda tellement est-ce que yena biloko sika ouais biloko sika un album où tu te sais on a demandé à public ben donc tout ça on a demandé ah donc tout ça album mais ça et pas vieux quand t'as dit bon quand t'as dit moment la Paris ah tout ça c'est un remix ya biloko tu na beta o ina musaba tu quoi tu connais comment dans ba malos aussi au bala ba tout ça là mais c'est puis la salle remix ya rumba nanga cameraman na biso ko zoyer vraiment à l'axabiso pour amania un peu moi tableau hein table à mixage ya Simba on peut m'en na sala kele sumu na senge yo limbisa nga na bolingo bakolimbisa ka mona mu limbisa nga bakolingaka na motema na estomate Zambe asala mibale na mibale yo mopanzi na nga soki na sala kele sumu koka na senge yo limbisa nga na bolingo bakolimbisa ka mona mu limbisa nga bakolingaka na motema na estomate Zambe asala mibale na mibale yo mopanzi na nga babomaka Yesu basenga bolimbisi te alimbisaka mpona matata moke ya bolingo yokangeli na kanda ponini bongo bongo. Je t'en prie chérie, ne me quitte pas nabombeli yo teshu yo mopanzi na nga oyo babomaka Yesu basenga bolimbisi te alimbisa mpona matata moke ya bolingo okangelinga kanda ponini bongo bongo. Je t'en prie chérie, ne me quitte pas nabombeli yo teshu yo mopanzi na nga Big One identité na yo yebani tobenga na Congo batala kume awa ngana kume ka Big One comme chanteur bon et comme ça bibliothèque ba chanteur ah Big One comme chanteur parce que ozozoa oza entre Yampania na Dilu on dirait yoza na catch ozo faufilé wana na intention na décrit yo bien. Oui, donc dans monde oza na mai moko wana mais nazali ozo dusula nazali ozo dusula wana nazali na bango baza ba papa moko bien ba ngabi ngabo ba maestro par exemple Pepe Kale présent Dilu Mona présent Papitex ba maestro soki lelo oyo bakotanga ka ba maestro ya Congo baza ba maestro ya momoni résultat ya Jona Mombafu moi qualité ya Jona Mombafu et uti pas ba parents na wana non que non mai wana mai wana c'est que l'album Juna oyembi mais pour na oyemba eza likambo ya okama tête parce que même là na ki na peur bakuba na iko yemba kaka so je ba swabila ozu ba likambo ezali se likambo bolingo ezali se bolingo
oh gigi gigi na ngai gigi na kati kuna ba nzembo lokola ba Odube my love I will be back to Zimbabwe just for you Christina na kati don't cry Dube my love na kati ozi ba nzembo lokola ba qu'est-ce que c'est l'amour qu'est-ce que c'est l'amour ata oturi bakulu na kati ba nzembo eza mu ebele. Ben, chers amis, Toline to clôturer la biso, mais avant de clôturer, avant de chuter plutôt, toko tuna juna question moko o bino nyoso bozozela. Bolingi ka to tuna ye. Yalinga okota makambo mingi te mais toko tuna yango. Juna mombafu. Eza sécrété par tout ozo kende Qui est derrière moi. Tozo ngaba yeba qui est derrière yo obimisa mbongo oko studio awa na UK tina Paris na ba moment oyo yo ba moni pa beti ba bandule te okoti si rien qui est derrière toi na nazo financer c'est producteur na onani producteur na ngezali Gauthier Bélé Gauthier Bélé roi d'Angleterre. Topesio Mote Gauthier Bélé. Gauthier Bélé, Gauthier Mosapi. Et Katani. Ah bon? C'est ma combat. Gauthier Bélé. Gauthier Bélé. Londres, retenez ses noms. Gauthier Bélé, c'est son producteur. Qui est derrière toi? Qui est derrière Juna? Mon studio sort tout là, mon studio sort tout là. Mais studio Awa, studio na Paris, studio Awa na Paris. Mais il fallait ça mon Gauthier Bélé. Et la dernière question. La dernière question, Juna. Bande konabiso ba combattant ba pelisa bandole. Yo zap résident na UK, obetaka ndule, obetaka na Paris, obetaka partout. Situation comme elle frère na yo, grand frère na yo. Kofi Olomide. So ba tuni yo opesa point de vue na yo par rapport à tribunal, par rapport à concert. Point de vue na yo eza nini? Conseil nini opesa ba combattant opesa Olomide. Tolingana tout ça la onzambe za alingi. Oui, ko bongisa biso nyonso. Kimia bolingo. Elo ka liboso na bolingo. Po okoloba tamso bien na limbisi mutu. Ce qui est à maloba donc bolingo ezate. So bolingo ezali bolingo elobi limbisa mutu. Ba nan ba limbisa bato. Mais quand on pense à mon bouquet, na ngina robalika mo. Ngana za résident na UK. Mais place où ngana olingana beta, place où ngana olingana beta pena na beta. Na beta mote. Na moya ko débrier to beta ma place. O isengeli ko beta. O combattant so atali balobi o ko beta non. Ni ba grande salle. To ana souci wana biso nyos tout. Yango Congolais nyoso azonga Congo ya bakoko na biso. Congolais ya bakoko na biso wana. Bolingo baki nango. Oyo ya moko ya coin akangi yo ba 20h côté muso abeti yo na compte ya no andako. Congolais wana ya lelo yango wana te. Donc biso na biso tolingana. Tolinga pasi ya moto moko te. Pasi na yo ngana ya na bongisa pasi no zo esengo. Pasi na nga yo ya ko soutenir nga na zo esengo. Tolongola kosala likambo pona kanda na yo. Vous comprenez? Pona kanda ngana na kanda na yo na sali kampo na yo. Ya mabe. Tolongola ngo. Nalobaki na koloba ngo nalobi la souffrance et la préparation du bonheur. Étape onyo so biso leki oyo. Liboso na ngonde bolamu yango ekomi pete. Bolamu wana ozala ya Nzambe. Et puis tokobanga tozonga lisu na mabe. Na passion toyoka. Passion totina. O tozana ngo. Ba musicien basali boye. Mboka pe esali boye. Siko moma na biso yango moma ya kosukola nyonso. Kosukola nyonso. Makila mai
mikuwa nzoto ezonga ya sika tozonga bomoko ya bolingo ya solo bato bakama biso makasi kanza pasi oyo toleki nango kongo elinga obunga elinga olela ya litio ya makasi ya koleka me nzambe alingi biso na moma oyo ezali moma tosimbana tokontinue mabe te tosimbana tolongola mabe tosukola nzoto na biso tozonga peto biso banso nabi bien biso nyonso badocteur bapoliticien bafootballeur bacommerçant bapaster bajournaliste bacombattant bacoiffeur baprésident donc tosimbana biso nyonso likambo malamu to apuye sikoyo likambo eza sikoyo eza likambo malamu bato bale kiki likambo mabe baboyi kopesela ngo conseil batiki ekende koya oke kopesa ngo conseil tolingana bolingo kaka bolingo opuisio ekobima kampo to clôturer na biso avant décembre Jean-Louis Mérita Papa Sentinelle avant décembre Simon Bongo mon vieil Martin Sekoudimana avant décembre Claude Maloba avant décembre Gisle Poto avant décembre Dido Ilunga Lucas de Birmingham Ompuluzi avant décembre Kaland Niki Mokonjaba Mama avant décembre Berli Djogo les 12 avant décembre Bimi les 12 Tokutani avant décembre Robinet Johnson Keto avant décembre. Alors, chers amis, nous sommes arrivés, comme vous l'avez constaté, nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien. Il a un mot. Non, mais avant décembre, avant décembre. Donc, Didier Fassiki, il y a Janine Issoua, avant décembre. Nikens Bayaka, Maradona, Zemia Bilamba, avant décembre. Gilles Vamayassi, Cyril Mandiang, avant décembre. Le vieux Sabou Mouchatila Chibi, avant décembre. Voilà. Bon, l'année date à Pessi avant décembre. Tous au plan. Bilonioso. Babebe ya Top Africa. Nasengi bino. Bo supporter. Eloko ezobima. Autant c'est na autant abino ba kombo boze belé. Autant c'est maman na Jemima. Solange la main de Dieu, il y a Faustino Bantal. Mireille Mankenda, il y a Roger Massiala. Maggie Love, il y a José Love. Jeanne Konga. Jenny Tendai. Ekila. Boza Ebele, Kadi Kabelo. Adiz M25. Ange Malou. Nabo Saniota. Bino Banso. Gisèle Poto président. Berli Djogo. Au Katanga Suki avant décembre kaka. Nabombian. Faut la comme Ngunza. Ngunza veut dire Ngunza. Avant décembre, au Katinga. Big one. Ouais. Maestro Gisler. Président Gisler. Maestro KGB. Pichou. KGB Pichou. Maestro. Avant décembre. Et puis, de beaux sanité. De l'homme dans le milieu avant.
avant de descendre ba bombi biso nyostu bana UK ba artiste pe bandeko ya UK tokufeli artiste monene Coco vieux Coco Kalinda tozala bomoko enterrement c'est les 4 enterrement c'est les 4 mais maman famille ils en a besoin na biso to pesa na maboko to salisana vraiment que son âme repose en paix biso nyostu toleka et puis na yebi ke elobami ke moto na moto loboko atia loboko mais oui que ngala osepela na artiste na olanda cotisation na bino en tout cas ba artiste à Londres respect hein? Vraiment je suis content de vous dans un moment ndengbo sala je suis très content de vous je suis très content les artistes à Londres la contribution na bino mona ma 300 600 400 bobang singa bola singa bolingo ba membre nyos ya organisation en tout cas merci na nyos oyo tozali ko sala pona na papa Coco le vieux Coco Kaninda tosukiawa bébé mima oya poli kifasima nono makangila Pierre Landou allez tosukiawa lukusa zela kokata te maka kokata te makangila maka noko yeyo artiste yeyo soki nasalaki lisumu nasengi yolimbisa tolimbisana kolinga bakolimbisanaka monamu limbisanga bakolingaka na motema boboza omoni yango poli yango okobina na mimati nzambe asala mibale na mibale mirai mankenda donc bobosana te Berli Djongo passe dans ma soirée zoya donc bagumba ise monani Berli wana kana mama Berli Djongo pourtant c'est maman la gémima Solange la main de Dieu Ange Malou Adiz M25 bon mbalo yembi je t'en prie chérie ne me quitte pas na bombeli je poto biloko lukaki yango yo olukai makambo na yebisaki okenga manaja zala calme oyoka bachan tonton ke tonton bioye Olivier papa na Olivia papa na Olivia Dadi Dinanga Alidon Philippe Dadi Dinanga Poliki Kwasima Mimi Itonga Mimi Itonga petit sœur propre Mimi Itonga Limousine Taya Nyoka Sia limousine Oh yem tazo kamuna Oh limousine Nakanisi kaye mandoka Oh limousine Hey Mwana mobali Ndoki limousine Birmingham City London City Manchester limousine Coventry Marcelin anticonstitutionnellement limousine Birmingham Mami Yoali Oh Pepe Kaleto dit le monde vraiment bon tosuki na biso tobombi Maman Marceline tobombi Mami Sita Carlos Massamba artiste na bino UK yeyo tosuki awa